Oui, ça la coloba. Eh, vous combat la tongue, vous yemba à moi. Moi, le yembo là. Yemba kande. Je suis désolée, moi je chante pas. Parce que nous en avons yemba. C'est yemba ka ma belle ngo yemba là pour permettre que moi ma kinga ba se kota ati. Ata ngo ma be wana. Maman, les gars, non, faut pas dire bon, ok. Là, on est en retard, on est déjà les coca déjà. Déjà, là, on a l'ongwa déjà. Pour 8h30, là, comme d'aller en retard, ça. Moi, Joyce. Non, tout ça, on a comme on a coupé la porte, mais on va rendre. Eh, et faire au foot de la porte. Non, c'est qu'on aura la porte, mais on va ramasser. Mais pas pour moi les ramasser, hein. Pas pour moi les ramasser. Fais vite. Fais vite. C'est où? Amène ça. Amène ça, amène ça. Tu vas manger après, hein? C'est là que tu vas manger, hein? En tout cas, Ça va, je vais ça. Mets-toi des bouteilles. Si ça m'a dit de m'y là. Journaliste abimaka te usu ko ande bozo abiso ba konifuati to bima usu te to sala pe misala avant ko bima ngata ke bino mon bébé déjà so comme jeune fille so coli déjà pour non ça ka ba misam so ndakwa to baye mais on a choté il faut ça la kaka on ça la mais nga vraiment misala basani en tout cas je suis désolée na linga na ngango vaut mieux que na lamba na ngai vaut mieux vraiment la lamba na comme na appel na eh nanzunga pondo na kuna be mission de na bana dans be mission na préparation oh écoute non tu conca bombo sou Jolicie tu vas laver pour moi hein tu dis quoi pourquoi viens laver pour Yaya non tu vas laver pour moi pourquoi bana poto bana monde entier hein en tout cas batoni ba fan nyonso Joyce ba benzema de la presse bon mona rito mot monique pena avant na bima na sala msala donc c'est comme ça ma chérie dans to bima bon te pour mon sala to sunga ta ba maman des besoin na sisi awa il faut en tout cas on a na longa vraiment ndako de la 8h30 parce que to na sisi awa il faut na fongoler la maman là ça te kaka la te lié que la yata mwanda mpoko rater ba client ntango bino mon bobi c'est pas facile so na tekelier après ni na bongo mina ke nanga non de ezarande vraiment bongo do to sala vraiment misala na banda ko ezate ke to bima ka to zu vernis zu brillant zu ni non to travail akava robima nanda parce que to za basi ko za journaliste to za limité te akon na za journaliste na za na ba bonté
pour mobile pour bala ensenga ka tom susu yondo sokolele basane pour aller olinga ka yondo ni kasane wana pour aller là en tout cas yango toujours l'exception que na banda ko vraiment to travail ka to vendre ndeni na bat na le pangu donc en tout cas on est là on travaille bino mon bota la ka déjà ba tâche on a ça là déjà na tango dès que nous c'est bien ça deuxième face il y a Joyce Tumba babi Benzema de la presse na bino au moins de na ça là msala on a commis d'un retard vraiment un mètre, pardon, na tchakashi na ambassade Congo bazana buzoba. Bonjour Yaya. Bonjour bébé. Maki combien? Maki 400 francs. Eh, ça 200. Maman, plus me ramener bolo bana on boka kabila. 200. Maman. Au poste de comment d'aller faire? Koni $10 comme na combien? $10 comme les 19 500. Complètement ma qui na combien? Sérieux le bâtiment qui est 200. Na pour ça makam tuka pour non ça la poka. Ce platama qui a commis combien? Platama qui est comme 5 000 francs. On a gagné. En plus, moi, maman m'a dit que quand on dit que 10 euros à l'année, on a arrêté de faire que ça. 10 euros sur mon à l'année. À comme on l'aime, on a et quand vous signez un journaliste au Teki, à comme c'est la vie, moi, on a un journaliste. Moi, on a un journaliste. C'est la maquillage. Maquillage, on peut en offrir à 100 francs. L'offrir à 100 francs. Et c'est la maquillage. Maman, quand on peut Mikia ou. Maman, il y a 4 kaka koloba. Biso to sala la maquillage. Mais vous ne pouvez pas faire la PC. Hey, amone kisasa mikolo mama. Oye tonda. Na kisasa mikolo ko zwata kindo. Maman biba discutable ko ndi atayungu. Yaya to biso biba to so mbongo na to so mama ki to luka mbongo yaya. To luka mbongo ça passe. Et yé bine to so souffrir. Maman biso yé bine to so souffrir. Bona zwata $10 la journée. Batu musuko na poto baloba kisasa to a bien $1 est comme na 20 000 fois to vivre bien. Tu know ba journée c'est beau sunga biso yaya baloba bongo. So ba yeba ki ha. So ba yeba ki yaya. Yaya. To lia. Ma ke ro lia wa. Teno lia. Non, ben, je vais vous journaliste, c'est beau ça, là, musala, toi aussi, c'est la maman. Maman, bisoko, au moins, on a arrêté pour musala, biso déjà héros. Ça commence que derrière la nuit. Maman, maman, elle est nagée. La journaliste, c'est ta fille, surtout ma chroniqueuse. Ta fille, non, comme on dit, c'est la maman qui t'est. Mais aussi que c'était hier. Ça, musala, musala, non, c'est ça, musala. Bato ba négligeable non c'est biso to so bino bandumba to benga bino ba chronifuati ba chronicheli sozo comme ça c'est ça comme mai donc ça qui tumba non comme on teki mai ki yaya yaya to teka ka poto lekisa batu kepeko aba peto ke musala rope to za pena batasho peto to na famille bon ma qu'on de vimba quand on dozo de ini ça fina donc ça fina Moulin, il ça c'est Dieu sait pourquoi il m'a dit. Qui dit ça? Bonjour mère. Oui. Yanden. Bien. Et là on tient ma kesate. On go tchani na kata ma ko bino subo za ka ba compliqué ba client. On go tchani. Mi te moi lo mo mukie ka vimbi son ba. Spaghetti. Ma ki mo combien? 400 francs. Chico, ma ki mo 400 francs. On a ça ta mi. Il na ba ki po pe ça na au pur. Au pur non, c'est là yaya. C'est non, c'est au pur. Yaya maki na kwanga beton ça moya na lia pe na blo journaliste salami po biso te ba ka bino bo salam salate na lia ma blo journaliste akali bon papa olobi nini ngala na posa maki moya munene na mpe soko ja 5 to 12 na sa commande yo wa commande ngeza maki moya za munene na kwanga na opio do yo kotala mbongo te tala nzala kotala mbongo te yo tala nzala na salate bo mesana ndena mama abisu donc ce qu'on a 5 maki kaka yo na kwanga ata de maki na kwanga na opio moi mayonnaise moi opio mon panche ça bien donc otala vraiment mbongo te yo tala nzala po so tali mbongo dans liate moi piment okalinga ona piment na tia piment na kati bébé bon ce qu'on kolia moi bike bato suba kolia maki na nini te akwanga bakokolia maki na kwanga toyebi koma kokaka ata pipi mokiti chako mebele soka
c'est mère bino moko mesana mère pour c'est ka mère ye moko aya beaucoup mesana What tomate is that? obi What tomate is that? tomate ko sina mo pe mama pesa bimisi inte Nous peut voir le bénéfice makasi nani na 400 francs no ko tina ngape moi tomate. Na tu tomate ndeni bino mama na vambo ka ngonde biso nde ko sa nini Quand même bon ça passe. Ko kendele te ya na Bon ça passe pour la biso nyoso. Omo na tempo ka ngonde ndenge bonde ka bonyo ko la biso biso ko liata. Litumula desa na wete zati. Joyce, lelo musala ezate. Musala ezali ya na okena zate na reta mama byo yoka nzoto bien te ope mataka elanga ba malili yo. Mais est-ce que ça comme il retard éviter que problème est soir. Deli kamba. Aka boss na biso azara alinga ka kutu makamba reta. Ye koma lo ba kwa musala kwa tata pe. Oma boss ona. Mon boss, comme on est yo on avait mon papa, maître Jean Motema maman la reine mère la queen mother la biso moi ça nda. On aussi qui s'appelle Willango Joyce. Et c'est bébé. Oui, les ici katé. Yo lo appeler moi télé. Comment on a vu ça? Spaghetti Cobert. Bon appétit, madame. Mais tu as spaghetti à 500. Là, moi. Nambwengi. Non, je t'aime, papa, non, je t'aime. La combo n'a pas Ah, Jérémy. Ah, Bonico. Ah, consommation. Papa, yo kana balo yenge nyoso bwenge. Ah, mère, nanga mobo. Mama biso mutala a supporta makam na mino na zante, nga supporta makambo. Ska biloro na pe. Mère, boni mère. Bonjour mère. Oh, Philippe, on m'a cassé moi, Mama ngate mutu na tuta pipi nga batikeli nga kana sala. La mère a dit Misara. Hôtel où tu vas Philippe na maki mibale. Asala nga be mère a vu Misara. Mère a vu. Mutu ko ndiye wana biba selele de maki. Comme bala kende. Joyce, fais ça Jérémy au pire. Papa n'a pas au pire. Au pire ça na kata commande pipi de BDT. Vous faites combien? Papa yo somba biloko to yo telema na ba mesa baninga. Asomba mère. Oh ba kunanga yo honorable. Comment qui honorable yepe qui honorable ela qui honorable ni kolia kabo. Malo yengi musuko tika ngona ko yo kuta mutolo yebete kisasa pe kisasa pe ko senge koma na ngona musuko. Ko maboko te papa. Tola corona. Tola corona. Covid-19 matin ça la moto. C'est là ma pino bati là où il est. Je vais te faire une Spaghetti spaghetti tike kandamu. Na ba mesh nango. Na bien, tela na mpe mère yema tekela. Ela so mère tekela ngamba. Oh, kute pe muninga pasaka na dekati. Mère tekela ngamba ngwe so mère yema zala ki tekela ngamba. Yanga ni mère yema te. Ok, bah je laisse pas ça là, c'est la coca moi. Maman bisa pese la bino publicité na nga Et anaka.
Nabia, sikoyo spaghetti sili. Spaghetti ezali. eleka moto mpona tio na chasse ya ndo lobo kolia ya ndako epa bino baloba te koko tio bilo na chasse ezalaka mabe bomake ya moto sosisi te otie huile to ede kaka ala ndeko na biso ya mwana obimisa moto yango na lobi fort avant même eza comme ça comprendre que nasala wana pardon papa nanda mama yozala na baloyengi mo spaghetti cité spaghetti ça mai opesaki 50 francs Félix kaka na kabila baye koma 100 francs et puis une fois qu'elle spaghetti c'est spaghetti bene ko bangai nga comprendre te mboka mobimba to banda mama na 50 un franc ezala te to banda ka mama na 50 ya ba ensali ya nga na sala politique te pa wa fois na comment si c'est pas Jérémy après gendawa asile somba pe no côté ya na ya tanga bala facile asile sana il faut tokende au final ça change plus avant boende ni Jérémy comme bébé oh c'est qui gâte na nganga ya merci ba courage ebele faut teka mais ouais c'est papa et ça 5 c'est au lieu de bloquer 5 ça chérie merci merci bébé au revoir yongo moto pe na comprendre te spaghetti déjà azo discuter pour une resto pe nini ya bo discuter aka boye moto kutu mama chela nyingoni yango echi adesa pena na liande tocha boye o eplute kanga peut-être ba nditi fo nini yango ya depuis on a discuté spaghetti déjà on a dit spaghetti comment pas eza litabisi eza mbongo si babone pesa na fourchette osala bepo nini okoko opesa mutu pasi oyiba oh fais calme ouais kitoko ve danger tala petit na eux oyebi nga po benganga petit na moi la mère na biso bano yenyango boendeni ko tope moto otekana ko borespecta yo mosanga asala bien fait calme ouais betanga moi le wa desa mais va tata 5 euros bongo yo tondela action oh nabia tala kena tala je bloqué au 5 libisanga tshela yo ndeni yo moni esaki ya mbweni nde tosomba babetini akomaka loka kamera nayibanga nabetila na kongo bokanga nga na na reta yo zobiloba nga na okende nga na reta obia senza te si tu prends de Paris kuna kuta oselanga vite omot aoselanga betelanga bayite moti te nga ya babelanga boga Michel Star mbasi buzo Neymar tosala boye mpona bomoni bino moko basana olia bato baolia moye totikonza te mama nalila kende yaya tika kolobaloba lianga na soko ya base nakende ko eza nini yango ona bakisa odema zongo bakisela mbwenga ngo na obakisa biso ni motozala na saki ya mbwenga yayo omela babilo ya makasi omela babilo ya makasi babilo ya makasi
Ok, wana bauti kolanda eza ba makambo na sala romanso na lamuki na tango na soki pano na ndaku na kombola libanda na sokoli basani na sokoli nzoto na yaka oede mama awa place atekaka parce que bino mombo oyebika mo mikolo elanga ba malila na kolomka tango nde na yaka na ede mama boye na sisi oede de siko na komo okende na yebi kenga na superviseur nanga to beba na déjà makasi pona na komi déjà na retard donc na longwa 7h30 na yebi tetina koma kuna na bambouteillage na biso ya UPN en tout cas j'ai rien à faire balobi musala ndezaka papa pe maman na aider na mekosa ba tâche o ezalaka na ndaku pona mwana mwasi bomoni ke kozala pe journaliste toza pe capable de sala pe ba makambo ebele toza pe capable pe la muki na tango lambi avo bimo bongi sinon en place ozalaka otikango propre aloki pe musala ok siko ça fait que nazala déjà na ba invité donc dès qu'on a sa kabinonga ya bino Joyce Tumba autrement dit Benzema de la presse nazara toujours kawana pona komemela mino ba nouveauté nazara toujours pona komemela mino ba news nyonso o ezaka na terrain wana bauti kolanda deuxième phase de Joyce Benzema de la presse hein ngai ya bino nous sommes déjà à la fin de cette émission je dis merci à mon caméraman Balobi Gelonga mais je dis merci à toi je dis merci à mon boss maître John Moté ma maman Micheline je dis merci à mon superviseur Babi Papi au Congo papa merci beaucoup pour na ba idée merci pour na ba coaching et je dis un grand merci à toi Tracy Pamba de Paris, moi ça paie. Je dis merci à toi Rit Omoti, Atika Angate, Rit Omoti, Babi fait dire taille le carandé, Rit Omoti la patronne, Divine Kavir à la maman de Manuela. Je fais un gros bisou, Babi, celui qu'on appelle Babi Divine Kavira. Je fais bisou à toi, Nabandeli. Pourquoi? Pour Yoyebi Post Outi Musika. Merci à abonné fidèle Nyon sur la vérité universelle. Merci à abonné sur l'Ingara Joyce Tumba Balobi. Rosie Nanga, Babi moi ça pembe. Je dis merci encore une fois à mon boss maître John Papa vraiment formulé la Joyce Tumba mon thème. Il y a un espace pour les caca. Balobi ba patron boy bazara te. Il y a vraiment zara patron te mais zara papa pour ba conseil ba critique azara toujours on a pour nos pesa biso soto lembi a pesa biso toujours makas toi avancer to kende to luka to sala merci papa pour na ba iden nzamba pambolo nzamba batela rayo merci nabino nyonso bato ba mega Joyce Tumba babi John mon ami personnel John Balobi yangano ezara kati baboya basambo na zara sona monyo na zara vraiment na esengo merci ngala bino to kutene émission sika ciao